Bote mingi balandi émission lisolo ya Congo to tombeli bino poko ela mobisika biso bozwani lokola momisano carnet stylo téléphone pembeni après émission ndenge tosololaka na ba appel et puis na ba message tozokoba na lisolo le professeur José Adolphe Vota Komaki na chronique na ye lisolo ya bamituka oyo ekenda sango na République démocratique du Congo ezaka ba politique te mais tozolobela pe biloko oyo accompagnaki bango oyo ezalaki symbole ya bokonzi na bango tout au long ya chronique oyo bandaki ya mituka oyo ekenda sango professeur lobelaki biso yango na bolai nyonso atangaki pe ba personnalité oyo bamituka esalaki et accompagnaki bango na bokonzi na bango albetaki lisolo abengaki Etienne Tshisekedi abengaki na kombo ya Tchichi abetaki lisolo ya Moïse Tshombe abetaki lisolo ya Lumumba abetaki lisolo ya Musée abetaki lisolo ya Joseph Kabila Kabange ancien chef de l'État a posé le kaki abetaki sope lisolo ya Jean-Pierre Bemba na lisolo ya Jean-Pierre Bemba saki action na mutuka na ye oyo toyebi yango ya couleur ya pembe ezapé marque Mercedes mais d'une manière un peu ya mikuna konanga do ya mikolo oyo abetelaki biso lisolo na yango musala ni mutuka wana esalaki ezana lien makasi na Jean-Pierre Bemba depuis 2006 naninga kendaki après ma batiraillement naninga kendaki boloko nandenga zongaki ezapika ka mutuka nande mutekendaki yambaki na aéroport mutuka na pezon sake na ndaku na ba bloko nyonso kendaka ba activité politique et kendaka ba activité à caractère social ba matanga ba famille mutuka wana ezalaka toujours kaka na Jean-Pierre Bemba. Lelo ndenge professeur alakaki biso pose uti koleka akobeta lisolo ya motuka to mituka oyo ekenda sango mais eza ya mutu moko ameko bima mwa moke na kati ya politique ake kobeta lisolo ya mutu moko kutonga mo pe na bande kokanisa te kakoyo kolobela lisolo na ye. Mais avant tant comment mutanto yambaye professeur José Adolphe Vota Tombelio et pourquoi il a un peu boyé malamu l'émission lisolo ya Congo. Merci de politique. Bonne autres. Kimia. Na banzi na résumé otosali na bandi to bungite to zakara na kati. On sali résumé malamu effectivement chronique oyo ezali consacré na mituka ya bato politique. Pour ça que tu m'as sonné mituka na Congo to kosuka te na Congo balingi mituka surtout ba star baza na mituka minene mituka valeur mais to buza kobeta masolo ya mituka célèbre nyonso te ko to kosuka te mais to bana beta ba mituka oyo jouer rôle makasi na politique on to beta masolo na zwaki message ya ndeko moko na bandi na tindelaki yango pe professeur oya bakisaki pa Jean-Pierre Bemba ezapé na tenue na ye tenue vestimentaire na ye atika yango te basé na ye na bengo sepe perpète soki pe ndenge nini ya noir oyo moto nakomi oyo ezalaka tenue de combat na ye oyo professeur abosani tout le temps na front azalaka toujours na basé wana ya chemise ya couleur verte boye na yokuta abengaki yango niouf ayi professeur omeka obosanaki wana tenue vestimentaire pe ya Bemba enfant ezali oyo ezoaccompagne ye tokomisa ye message na yo parce que orapelaki obi tokomisa message n'est pas professeur je vous assure komisaki message na yo otindaki nakomisaki yango epai ya professeur un jour aza na raison mais angle oyo tozwi ya basérie oyo émission tobeta masolo ya mituka pour se considérer bilamba ya Jean-Pierre en fait eza communication pe identité ya mutu tozobeta masolo ya batute tobeta masolo ya mutuka comme cette mutuka ndaza mutu ba côté ya vestimentaire tu dis que chaque homme politique balikoka eloko moko boye soit Pascal Lingango soit eza identité na ye soit eza communication donc eza eloko kozongela ngo peut-être émission motu somoni mobutu azalaki na identité na ye na style na ye cadre na ye top na ye
musée azalaki pe na style na ya kolata na ba col mao na e ya chichi pe azalaki na ba style na e ba muniere na e donc chaque mutu azana ndenge na e ko ya kosina même ezanga awa te partout dans le monde somme autant les chemises à Bembana les appellent chemises à Mandela tu vois Mandela tika au monde est rare na costume na cravate bon beaucoup de temps en temps là ta costume na cravate même si tu as la président dans la costume na cravate mais Mandela jamais Mandela donc attaque na réunion na Nations Unies ta wapi chemise na ya couture na burkinabé tailleur na azalaka burkinabé atongela ba chemise wana donc konzimo comme quoi zakana moi le comment est particulier au à yebani nango mais zaki objet émission na mission ten de fois na raison relevé nango objet émission zaki ba mituka yango to sukaki na cheval blanc en français la ngala soso tembe et caractérisé Jean-Pierre Bemba. Professeur Amiko Bima na monde politique aobeka soli solo ya mutu moko abanza kosepelisa bato ebele ngamo osi natangi lisolo wana professeur tobimi na monde politique toke wapi nazobeta masolo ya alanga nzembo oatika biso King Kester Emenea na kombo na ya mboka Jean-Baptiste Mubiala King Kester Emenea za kombo na ya scène tant on a commis chronique parce que chronique autant on a commis kiango bato belle batanga kiango à travers les réseaux sociaux et ça chronique où sali audience makasi pour la chronique nyonso na komaka et ça au moins 170 près de 200 000 personnes au batanga chronique on a réagi. Alors, réaction, mais au bâtiment solo, politique, nous avons commis na MNR, na makamba musique. Et puis, mais s'il fallait qu'on mette ma solo, il y a mituka, musicien, il fallait que nous ayons souka, mituka franco, mituka vertis, tout ça. Alors, réponse d'anglais, que au fait, na beti ma solo, il y a mutuka, il y a MNR, comme musicien, pas comme musicien. On a dit à qui phénomène. C'est vraiment un phénomène. C'est là ça c'est la musique. Alors ma concurrent dans la musique, bah l'équipe bazali, mais il y a qui n'a n'engé naé. Soko omoni Papa Wemba sur le plan international on a le roi de la rumba congolaise. Et ça quoi Michael Jackson, le roi de la pop music. Combo ya roi de la pop music comme combo ya le roi de la rumba congolaise et ça public to ba journaliste ba pesi bango yango kota la mosala o basali habite bango de pesa bana ba simbi ya musique wana mais combo ya King Kester Emenea et ça batone ba pesa ki était yimoko ami pesi abinga za king. Et tant que nous avons un King Kester, Azaki n'a top à succès. Vous avez donc, comme on est un roi, il s'est proclamé roi. Abinga Naza roi. Abosani Kumbone à famille, Jean-Baptiste Mubiala, ayant des connaissances Mubiala, la carte à orchestre, il va tourner à Kumbone Mubiala. Combo, il y a identité, il y a King Kester, il y a la carte d'identité dans les Mubiala. Il y a un combat famille. Mais à l'eau, on a scène azur avec Naza King Kester Emenea. Donc, il y a une vision de la vie na Mobimba. Et ce qui vie à Kester a vu vraiment le roi. La politique était. Donc, la politique dans le monde a créé le royaume. Ils ont vu comme le roi a un royaume. Il y a un temps, on a bêtement sur la politique. On a associé comme roi, on voit les fonctions politiques, on a associé parmi le président, le chef de gouvernement, le premier ministre, la politique, on a associé comme roi. Alors, Kester na il y a la roi a même vu na ndenge que
au moins question azaki genre abonné ba musicien belé abonné za tête bino bondima yemo kwa mingi yemo kwa mingi ma pe azako vivre nengo wana question eza émission musique était pour tout bande la parcours en musique mais question a moto sur le plan musical à s'imposer trop jeune avec trop jeune nakanisi ke makambo ya kiwana ki politique na mutu na peut-être utaki na Kester atanga na Lubumbashi à l'université de Lubumbashi tant azui diplôme na na kikwit akeko tanga na université de Lubumbashi ko ça la science politique peut-être il a posé ça la science politique ça politique la vie un jour mais talent la musique avec makasi ba difficulté pe la classe et détourner à le monde politique comme dans le monde musique mais il est marqué et tikala la vie nae bato habite Kester na période na début année 80 na bachelier au moni ba erwana ba musicien o batanga mingi ba lai mingi te ba kofi ba seki no classe te ba waze ko ba yaki na lutte donc na monde la musique ya yaki mingi ba batanga mingi te. Alors, le fait que il y a moi comme la Lubumbashi donc abandé pour rappeler encore dans une tabango donc ma solo ya mayele na musique ya classe à chaque fois du bosso le bachelier donc on bin na le bachelier donc ngai na kwa biloté ngai na za universitaire na j'atteste que professeur na ngamoko atanga son professeur kokolo et facile batanga na emenea na Lubumbashi ya comme professeur d'université emenea à la musique. Donc, peut-être que ça, c'est pour Ouatanga et alimenter l'ambition qui roi et à vivre en Denguana. À Banda, année 80, 90, pendant presque 10 ans, que c'est à Masolo na Kinshasa. Donc, il y a une parade à RTNC dans la télévision, donc chaque fin d'année, ils ont proclamé la meilleure vedette, meilleure chanson, meilleure ceci, meilleur orchestre. Donc, ils ont qui presque kaka émené. Au point que renommé na Yekendeki, en Afrique, peu même dans le monde. Donc, période à présent à Kanaki Masolo. Alors, ce qui fait que, au moins, dans l'espace na biso na Congo ba musicien mingi ba sponsor nde ba utiliser ka bango mbongo na bango mingi ya ba organisation ya musique ba production mingi za ka ba sponsor. Alors sponsor makasi ya période wana pe même ti lelo et là qui Bralima Bralima na Bralima tcha mbongo mingi na publicité donc à somba ka ba musicien presque ba musicien mingi na kasi ti ben ti ba tang ba wenge ba ye ba jibe ba wera tout club ya Bralima la somba ka ba onyo so pour la publicité. Alors comme Emene Azaki na top Bralima a signé un contrat de sponsoring na Emene. Alors na cadre ya sponsoring de wana nde Bralima a sombela ka BMW et wana depuis toujours place solo bandi à mutuka donc deux aki petit lelo et aki mutuka valeur ba mutuka ba alma za BMW za la parce za ka mutuka valeur. Alors à sombela ke BMW wana ya sika ya BMW ya likolo rouge bordeaux avec technologie ya période wana ya sika avec pop d'injection avec moteur à injection. Sombele mutuka wana il y a deux taux d'échappement. Il y a déjà mutuka moko spécial. Mais détail. Au moins Emene Azaki makamoni no c'est il faut être spécial. Non Emene Azaki déjà beaucoup que na bo sombi chemise na boutique place moko. Mais oh il est spécial. Et quand la couleur moko taille moko mais il y a battre dans nzoto quand on organise makamba chemise na yo moko regretter o ya yo. Donc alaki mutu moko amindima donc il a kitoko eza que amindima pe donc le lindo na ye e bano sa ba tout pas cité donc alaki le lindo mais ils ont ce qui ça va tout c'est que ça va tout amindimi abinga na roi na za différent la binga na tibinoti et pas de prouver alors ba yo comme la Bralima ba sombeli BMW wana couleur rouge full option avec moteur à injection double taux d'échappement. Ce qui est particulier, c'est que nous, tout comme même si on a vu à luxe, on a un bon militaire,
mituka bato na mituka yaka uta poto et yaka Kinshasa na bateau mutuka Kester et ya na avion donc batie mutuka na avion mutuka kita na njili bato batende koyamba mutuka ko bako yamba mutu ozo la Kester munegezali bake koyamba mutuka wana mo Ibrahima nenga ngalisaka makambo mutuka ezali tout la Kinshasa donc qui melingani ke mutuka Kester eye mutuka wana bato bazanga mutuka wana batambo na Kinshasa bazanga mutuka premier mutuka wana mais yamba mutuka ya Kester ya Kester osomba yo mutuka bebe couleur moko ya rouge wana bibe changement mais ya Kester on kangoti to ye moko na ba ngalisi makamba mutuka au point que mutuka wana omoni lokwa zo vivre vie na ya ki roi makambo ne nyonso ya spécial Kester azuma makamba mutuka na ye wana akotisa na musique yo peut-être au Kolisika bato ya génération na ngana wa mikolo na période azo beta musique wana crime moko o c'est la succès makasi dans les années 80 ti banat pompe injection okazomba pompe injection dans ce wana injection de moteur à injection donc moteur à mutuka na injection de akomisa ngo peut-être bakemba ya bakangote donc tant que j'ai vu la pompe injection wana ezande mutuka Kester ezande mutuka Kester lokumisango donc bato ba bini pompe injection tina poto mokimba bato bina pompe injection bato bateke ezande pompe injection la moteur la BMW ya Kester donc à ça là succès makasi comme na vie na ye makambo na nyonso il faut être spécial et mené aza école ya Poemba aza petit Poemba donc ba kota pe ma mine makambo ya sa donc la même pour makambo sa comme ça on fait makasi donc à mela comme période dans la génération la bangwana makambo musique il faut tabande mona makambo sa alors na sima papa mbona asali pe comme makasi pour makambo sa et ba il y a un grand sapeur notamment sachant que bima kana scène il faut mener comme beaucoup spécial alors succès papa ya mené ya wana et traversé la frontière na Brazzaville kuna pe makambo sa ezaka makasi Brazzaville balata penza donc même la différence que bango sokolata biso ta mususu moi extravagance biso bango bazana courant mibale bana courant bato ya extravagance bazali ba courant o balata ta penza ba politique balata classique mais propre pe penza biloko ya valeur wana penza to ndima penza ba penza biloko to wana bazali alors et comment qu'il y a la moins concurrence entre Brazzaville na Kinshasa makabasa donc comment dire que na poto ba kino ba revendiquer biso de ba kolosa ba Brazzaville ba revendiquer biso de ba kolosa alors concurrence wana même et un petit peu la musique moi na Kinshasa musicien soka mati makasi na Brazzaville ba mati makasi et là on est vendu depuis Kala depuis Luambo tout ça hein au moins la Kinshasa mutamati la Brazzaville mutamati alors na période mené wana na Brazzaville pe succès à ça payer makasi ya musique payer makasi la période wana musicien moko na Brazzaville ala ki comme on a Fernand Mabala wana sinon na yoka sinon mutu Momba Foulé on a déjà makambo ndenge ezali Momba Foulé donc amuta Momba Foulé grave Momba Foulé donc alata kamakasi et puis abina kamakasi succès makasi à Brazzaville ko la mené à succès na Kinshasa c'est quoi le plus polémique banani ba kolosa banani ba leki na musique banani ba leki na makambo donc pour le kaka makambo wana ba organisateur ba sponsor ba producteur ba provoquer il faut ba que na défi dans monde à ça que ça défi ça que exemple pour le défilé de mode
ce défi, la défilé de nos défis à la concurrence, ou même affrontement à éviter. Donc, défi, le producteur va organiser défi dans Brazzaville. Entre la Kinois et la Brazzaville. Défi, il y a ça. Couplé dans la musique. Donc, la Kinois va mettre sur scène, va mettre la musique, va Brazzaville va mettre la musique, va définir, va l'accès à ça. Bon, le public a jugé. Bon, tout le monde il y a mon colo sac, mon colo musique, quoi, l'équipe, ma campagne ici. Alors, la question, ça, est mené à se porter garant à ce drapeau à Congo pour la concurrence, pour la match, la défi qui cherche à Brazza. Et ça, il y a un hôtel, dans salle, dans Cinévox, dans Brazzaville. Défilé et bandi au mati au beti musique au lakisi sap fona mabala zaki bakasi taka mtu mukombo mombafule amati a beti musique a lakisi sap sale lingani donc attaque bandi kolo alors Joana nani Emenea il fallait abattre à deuxième Emenea à Mati à Betty Musique à l'Axissa d'abord côté ça nano et l'autre à Tiago à l'avant et là qui sapate naï dans Betty Musique tant comme période il y a défilé à ça à Mati à la fière à Otambo là on va à se balancer ça balance tambola tout petit makolo tata à l'Axissa ça pas tenir Coco triple semaine. Wana salle et Ningani. Mais jusque-là, ils allaient qui n'ont donc, à comment qui n'ont été. Tant qu'on est baluka, à tel le bon qu'on approche, à bimisi contact à BMV, à Tiamobo, tant qu'on a à BMV, ça les vibre bateau, télé, match ici. La Braza. Match ici. Donc, bateau bagage, BMV, popette injection, donc, match ici. Donc, on a dit à Masolo, il y a Mitukawana, et ça, Mitukawana, ça a eu succès, peut-être, on a besoin de monter, vu la mission de Wana, vu la Congo, ils ont la politique, ils ont fait des musiciens dans la mission, mais nous avons un spécialiste en musique, pour nous apporter la vie à des musiciens, nous avons un journaliste, un chroniqueur de musique, un chroniqueur, un scientifique, Didier Louis. Didier Louis, c'est un chroniqueur de musique, sauf qu'il a la balaki, il a bien la précision, donc, à l'époque. Donc, à qui chroniqueur, a commis on a la classe. Pour l'histoire, il y a l'histoire de Canabiso. Biso photo pour Mayango. Pour l'objet Canabiso, biso tant ma musique, tout le monde a on est ma alors que ça, ce que ça n'a pas domaine où Congo ça a valeur. Ça a ma musique, voilà. Donc, biso scientifique, il faut tout s'intéresser dans tout comme Mayango, tout documenter en pour l'objet et ça l'histoire. C'est une curiosité, moi. Dans la tombe du contact, il y a bien vu le contact. Déjà, tu me dis Banaki. Donc, à la question, tu peux la mission de musique, tu peux se concurrencer la musique, tu peux se concurrencer la bilamba, la sapato, mais ozate moi la musicien je suis habitué à Congo basta misa makambuyo so donc makambo musique et le musique comme mama la ta mama la comme mama mituka comme mama ya bandako na écoute ma musique que la musique la belle bandako na bango ndako na likaba tout ça donc nous soana il faut porter na carte c'est quoi suite à Benvin bon Benvin atambola nango Benvin atambola nango bon eza ubami tukasho salba 5-10 ans ici là nango ici là depuis nango mais il y a bando bundaka na bishu mona moni emenea na voiture ba Amérique ya mulai bali muzo na mulai wana za ba 10 mètres wana ça na balabala na boulevard donc am tumoko na mutu na ye
na mutu na kasi soki emenasa la politique ezala matata ezala matata donc heureusement pour la politicien bon pour ça la musique elekai makasi ke akenda ye na musique mais so asalaka mpenza soki akendaka na politique bapoliticien bamela mpenza pene ye abanolila donc concurrence mpenza mpo osala emene ya concurrence monoko omoni emene ya musique asika musique na ye ekitaki koma babimolisi ya kala nyonso succès kitaki nango depuis kala etikala kaka moko election abimisi ya musique mais monoko na télévision ti akufa atikala monoko na tvp aza koloba donc akomaki finalement chroniqueur musique tant azobaka aza roi jomo azoloba lorsque nous créâmes la musique congolaise à notre image wana toloba ndenge wana donc biso tosala musique na image na biso donc na mutu na ye a n'importe qui te et puis azotisa en avoir par exemple au moins la musique à Congo de génération à génération rumba luambo taboulé après zaiko baye orchestre mingi baleka na zaiko eza papa wemba dido yogo bato bataleka zaiko bake mais emene aza mwana zaiko te emene aza mwana papa wemba alors tant on papa wemba asaleli komoko style na ye eza penza rythme na zaiko te eza mwana libanda mwa katikati alors aza muta liboso oyo akotisaka synthé moi synthé oyo etaka lelo ye mutaka na synthé na kata musique congolaise mon musique na biso euti na traditionnel tchaka mbunda style zaiko mbunda tradition na biso tchaka eza tradition na biso e bloka mindele te sikoye azwi synthé akotisa na kata musique ambition na ye ezalaki akende à l'international abeti album la nzinzi soki yango be eno ntango ebimaka wana be ese eza bazali mwa toko abeti eloko moko akoti kobanda kotraite bason na ordinateur tout ça wana ye moko azoloba alors na mutu na ye na vi na ye akeroi wana mwana na ye aboti mwana na ye fille na ye comme aza roi mwana ye aza princesse afiniko mwana ya mwasi abengi ye mwana ya roi nyonso wana eza mele vie privé na ye bamituka na ye bana na ye nyonso eye na musique te bazwemba afiniko mwana ya roi eza vie na ye mwana ya sa majesté ye roi sa majesté donc fille na ye afiniko eza titre ya chanson mais eza kombo ya mwana na ye. C'est une personne physique qui existe. Maman le col. Alors, a fini qu'on a lié pour la moutoune, a fini qu'on a princesse. Il a pris beaucoup de soins dans moi, on a même pas de soin. Bon, les bacs musiciens, ils ont matata. Les musiciens, parce que les musiciens sont tout le temps partis, tout ça, vie, basse belé, voyage, pour la moussala. Encadrement les acamoi matata mais Emene a ça qui est fort pour bananae parce que Emene a qui résident en France son succès résident en France et bananae penza a eu soin attendre ça bien et a fini qu'on a c'est pas n'importe qui c'est vraiment une princesse à universitaire à docteur a fini qu'on a docteur je crois qu'à la professeur d'université dans la faculté à Tanga Penza Zateo ya mon musicien mon habité donc Emene a Tangi ça est la classe c'est une femme très responsable et a vraiment une intellectuelle aguerrie bah on a une chose au Asalaki accident avec l'armée française tout ça et yimoko Emene à Soukaka moi le la poste à l'université de la qui est cathédrale Nzela Emene a enseigné la musique à l'université en Irlande. Batobing va bien goûter. Oui, attends ça. Au moins na poto ba université, na ba domaine soit bien ba praticien. Avec un praticien, a bengi c'est vrai toujours tant sa théorie l'université mais toi qu'on a besoin à bateau oyo. Nous pratiquer déjà. Net docteur Mukwege.
D'autant que a fini docteur, professeur d'université, parce que a l'expérience à ma soigner la fistule, on avait associé et mené à l'université à ma conférence. Il a enseigné, il a enseigné des étudiants musique. J'aimerais bien voir l'image. Ouais, c'est authentique, c'est rien vous dit. Donc, Bissot musique, c'est on va oser la scène, tout ça, mais Makambo à côté de tout bien. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu comme un roi. Comme un roi, il y a Lati Congo, il y a lui, premièrement. Deuxièmement, moi, ma presse. Moi, c'est la princesse, à humilier comme princesse, à éduquer comme une princesse. Et surtout, on a été, n'a rêve à cause de la roi. Et maintenant, à Tonga, n'a comme un roi. À Tonga, château, n'a roi va dans château. Et maintenant, à Tonga, château, n'a Kinshasa, à Tonga, il va y bien haut. À la résidence, dans ma campagne, mais résidence, il y a un rêve, où il y a un roi, à Tonga, na météo, capture météo, na Biza, sur le côté de la météo, ndakwana na kendo talango, eza silaté. Alors, pour qu'on a degré à folie à Moutou, on a ambition à Moutou. Ndakwana a Tonga, on a formé la Maison Blanche, aux États-Unis. Comment on a une Maison Blanche? À Tonga, une Maison Blanche, on a la Kaisa, exactement. Donc, sur Tallinn, donc, réplique en miniature de la Maison Blanche. Malheureusement, assistant d'Akwanate, succès quand on peut dans le Kita, bon, on peut, comment il est, mais, Ndakwa Nezali, les lots au Talian, la Maison Blanche. Donc, c'était son rêve d'enfance, son rêve de roi. Il a vécu comme ça. Et voilà pourquoi Nanga qui a associé la série à homme important en Bokanabiso, surtout par rapport à la bonne vie à Moutoukana. Merci professeur Noroyo Kayo. Il fallait obéir les solo. Il fallait que obéir les solo ya question. Nena tu n'as pas bien vu wana. Ezali to tekama to bunga. Alors BMW comme d'abord comme ils ont une voiture à luxe et puis de comme ils ont sponsoring à Bralima. Voilà nalanda ke moko un jour à te battre baker à zombi sa BMW na Bralima. Bralima a tchango na parking comme musée. Comme ils ont tout Kamoko et ça qui succès Makasi. Alors Bralima a tchango na parking pour battre l'amour. Na la dernière information, on a eu pour yeba na niveau Bralima. Est-ce que tu connais Zali ou bien Bapanzia ou bien Zadengeni ni na une dernière information dans le localisation sur côté marketing à Bralima na sort ya Mutuka. La Maison Blanche. Et si la thé, Maison Blanche, Maison Blanche, Ezali, dans l'équipe au Talango, Ezali inachevé, mais structure aussi, structure Mobumbesili, et tu as la finition. Je ne sais pas, bon, Ezali bien familial, je ne sais pas, comment le Congo est un bon exaté, le gouvernement est pauvre. Au moins, il y a des gens qui ont papa, heureusement, les journalistes Télémi, Jean-Marie Kassa Télémi, le gouvernement a quelque chose mandat pour un musée parce que vie à papa mais un patrimoine national, les a vie au Congo beta masolo à Congo te bato mingi ta beta masolo à Kawabi ah vous to yeba kamba musique to bina kate au côté eza vie na biso autant que Congo beta masolo à Congo ça beta masolo Lumumba ya Mobutu ya musée autant que Congo beta masolo à Congo te ça ko beta masolo papa Wemba ya Luambo ya ba emene ya bato ngwana ba marqué vie na biso attends za chrétien. Mais tant qu'on fait au Koyo Kagaka, na bar. Attends, au fond, TV, pour tomber sur la mot. Dicton na bango, cri na bango. Ça fait partie de notre pays. C'est un patrimoine national. Donc, ce que les Congolais, sur le plan national, sur le plan culturel, sur le plan scientifique, il faut s'intéresser dans ma campagne. Donc, Maison Blanche et Zali, moi je crois qu'elles ont parmi
tobaki awa tant tobeti masolo ya chichi tobaki ke ndako alimete à 10e mairie comme ça au musée balukela mama Marthe ndako mosusu afanda ndako wana souvenir nyonso ya chichi photo na ye basala photo grandeur nature na bamur vie na ye basala couloir que batika mutu moko wana ntango toke wana bana bake baexplike chichi azalaki nani parcours na ye tout ça photo na ye bilamba na ye munyere na ye radio na ye nyonso batia yango wana mpo baveste na ye etikala wana pour la postérité ndenge moko na Maison Blanche. Je crois que le gouvernement va na famille, soit il va aider famille, soit il va comme ça au musée. Pas comme ça au musée. Oui, il y a beaucoup fait pour ce pays. Dans ce pays, au moins, papa m'a simaro, c'est poliment, et ça la je m'en ai le cas avec 4 moi il y a 14 ans, papa, c'est qui ça? N'a pas mis de télévision là. Au moins, c'est notre histoire. Donc, au moins, les hommes, c'est les idées. Les hommes, c'est les ambitions. Et maintenant, il y a des idées, des rêves. Même ceux qui rêvent, ceux qui s'habitent. Tu peux te sauver le rêve. Moi, je un jour, moi, à tant d'histoire, inspiré à Mimi Makambo, Liboso, Mimi Congo Liboso. Afimiko, la princesse. Ouais. Aza toujours, je pense, Aza la poto. Afimiko, Aza la poto, il y a de temps en temps. Les caractères dans les médias de temps en temps. Voilà, Aza. Merci beaucoup, professeur. Nabandi, au Tiki Batnousou sous la soif, je pense que cette semaine, aux Obakeswe Belé, surtout dans les professionnels, il y a un monde musical, il y aura beaucoup de questions dans la zone. Imaginez déjà Nengezala. Merci beaucoup. Découvrir ce Maramusou et Beloto Yeba quitté sur King Kester et Ménéa. Les gens, Batmusono, Moneka, Ramutumo, Likolo. Or, ce qu'il faisait, c'était vraiment Ezakinde Yé. C'était Moto, il y a Jean-Baptiste Moubiala, c'était ça, King Kester et Ménéa. Donc, non, ça l'a monté. On a eu pour ça, il s'est imposé. Mokondi, Botiba Princesse. Atomi Château, Tamboy na mituka, comme Mutuka ya Mokonzi nyonso yebani esala kombo yepe asali amarkaki histoire na ye. Je pense que c'est pisima na ye no utiko loba ou le gouvernement mon ministère de la culture ya alors le carambon na bablo il y a dans des petites choses tu peux faire des millions. Dans des petites choses, au côté Simbo Mobélé, tous aux unes d'accord avec Titi, maman, PCAE. Imaginez mon tapot ne veut pas avec Titi. Avant, il y a Titi et Titi avant d'aki. Akani photo, à mon numéro. Bah, tu as ta photo, bah, regarde. Tala Momo yo au côté c'est la ministère, nos une maison blanche. Nous tout le na mona maison blanche na télé, na mona on a mis sur la Simba. Si vous prenez photo Simba maison blanche, faut foutre à moi 100 000. Combien de personnes vont au côté? Je pense que c'est l'occasion il faut saisir Mimouana de faire des projets par rapport à tout ce que le professeur vient de dire. Je pense que pour le Cambon ou ailleurs, peut-être au Cambon, dans des petites choses aux zones négligées. Et puis, Makamusu, tout ça, mais on peut faire de grandes choses, ceux qui nous sont ici ensemble. Merci beaucoup, professeur. Nabandi, tout ce qui a été Masoula Mituka. Masoula Mituka, ce qui a wa, sinon tu es bossé, on avait ta Masoula. Il y a vrai avertis. Au côté, on a un spécialiste dans le côté. En fait, si on avait Masoula à King Kester, c'est non mon King est la politique. Maison Blanche est la politique. Donc, il y a un salut politique dans le terrain Moussous. Dans le coin. Donc, les choses qu'on a tiré dans la vie, c'est que les choses menées à côté que la mission, c'est qu'il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Attends, tu vas dire, il y a beaucoup de mindima. Puis ça, la matamuna yo. Et puis tout le monde l'a appelé roi. Ouais.
Comme on écoute au tata maman il va payer ça et tout ça là. Non, si c'est à peine que son nom est Jean-Baptiste Mouguel. Moi je pensais que King Kester ngam tout nanga yebi King Kester et ménage, je pense que son âme continue à porter Manakinya professeur Tosukia. Merci. On a Masolo ya Mituko Ekenda Sango Tosuki et Mine Yamuta a clôturé avec des histoires fantastiques. Tout ce qui mais éthique bisona moi to tirer peu la leçon en quatre il solo ya chronique ya Suko le professeur Asuki na bamisona Mituka Ekenda Sango professeur chronique ni ya Zoya Soyasi. Ekoya. Le professeur Louis Ekoya, merci beaucoup. Nabion Soa Obolandi Bisso. Merci à vous, Naba message Bozo Tinda, merci à vous, Naba encouragement, nous sommes porté sur moi et le professeur. Je pense que Makambozo Senga, tout pour ça, non, et pour qui ça m'a kaka. Je pense qu'on a fini. Merci beaucoup à l'équipe technique, merci beaucoup à régie finale, merci beaucoup na l'habitude au bon kabamote baleli to voir kabango. Merci beaucoup à Mike Kamwaka, à Solemboyo. Merci beaucoup na régie finale et pas à Nsimbi à Mavinga. Je pense que c'est Dieu a zongité to kutana na poso ezali koya toujours avec le professeur Voto. Je pense na chronique monsieur Yassika. Merci notre équipe. Au revoir.